UDPS viva! Parlement de Burkina viva! UDPS viva! Viva, viva, viva! Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, Béton, Bic rouge, aigle d'Afrique. Maboko mingi pona biso moko bana UDPS, bana Parlement de Burkina. Ndenge tolobaka chaque jour yambo ya kobanda tobandaka pa pour remercier biso ba combattants ya UDPS, particulièrement par le mot de Burkina. UDPS viva! Pona nini? Parce que biso Parlement de Burkina, nous allons le Parlement de Oyo, ils beaucoup plus respectueux. Parlement de Oyo etambolaka selon mobeko, selon hiérarchie à partir de lingi. Parlement de Oyo et tout ça hiérarchie à partir de notre président Vasco Chamala Katala a benda kabiso matoi tangu nyoso ya koloba ete biso to fonctionner lokola ba Parlement de Mususu te oyo bazali kobima libanda idéologie à partir biso to tikala toujours na lima à partir ata changement ya mokonzi Mususu ya secrétaire général Mususu ya cadre Mususu ya parti biso oyo biso ezali kotala kaka bonne marche ya parti na biso UDPS viva! Mais yango bongo to respectaka rendez-vous na biso chaque jour de 7h30 à 8h30 pona kolobela oyo etali mboka na biso pe parti na biso UDPS. Nde na boye pona oyo etali parti na biso UDPS tozali na esengo mingi, esengo tondi biso bana UDPS komona moko ya biso kotombwama na poste ya première ministre oyo ezali bongo madame Judith Tukula nde bongo azalaki nommé première ministre ya mboka na biso toyambi ye mpe tobetele maboko makasi. Nomination na ye ezali oyo eye kozongisa encore espoir na kati ya mitema ya bana ya Congo en général pe bana UDPS po ete biso bana UDPS mpona tozali koloba boye oui tookipe déjà poste ya premier ministre na mboka na biso avec notre idole le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo à l'époque le président Mobutu azalaka nommé premier ministre, mais toyebi ba circonstance nini lolenge nini atravaillaka ezalaki bongo oyo biso na parcours politique na biso UDPS tokoki vraiment kokonte yango comme quoi tokipe poste na premier ministre lolenge esengelaki te. Mbala oyo nde ezali mbala ya liboso oyo tozali kokipe poste ya premier ministre po totravaille lolenge oyo esengeli tokozala à l'aise ya koapplique projet de société na biso oyo ezali le peuple d'abord. UDPS viva! Nde boye ntina yango esengo ezali na mitema na biso ya bana UDPS po tokokokisa projet de société na biso yango tosepeli kobanda na oyo ezali information ya nomination ya madame Judith. Nsima na yango tokoki kozanga kolobela te makambo etali sécurité ya mboka na biso na yango sur ce point tozali lelo biso Parlement de Burkina spécialement na dossier oyo tokolobela bandeko oyo bacriminel oyo base camoufla en parti politique na mboka na biso UDPS viva! Basorti na bango baacte bazali kopose mikolo oyo biso lelo Parlement de Burkina au nom ya baparlementaire debout nyonso ya mboka na biso Congo tozwi mokano ya kotikala silencieux te ya koleka bongo kopesa un message fort na bandeko wana bacriminel mpe na mboka mobimba kotelemisa tous les parlementaires debout batelema bongo totala banguna oyo bazali bazongeli origine na bango criminel mpona kotia kodéranger pouvoir oyo ezali ya peuple oyo ezali incarné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. UDPS viva! Mais bongo lelo biso pa parlementaire debout tozali kolancer un message fort bayebi ete ntango biso ba parlementaire debout tolobaka ezalaka na liseki te tolobaka mpe pamba te ntango tozoloba boye
oyo azali averti alandi biso atika baacte na ye po soki ayoki te bayebi biso baparlementaire debi ndenge tofonctionnaka akomona biso na nzela na ye UDPS viva ezali nini kolobela bandeko oyo ya PPRD particulièrement parce que tozoloba tozotya mai na monoko te tozotanga bango na kombo na bango bandeko oyo ya PPRD bakei bazongeli baorigine na bango oyo ya kala parce que toyebi place bawutaka bandeko wana bawutaka na AFDL AFDL ezalaki un groupe rebelle oyo bamasakraka bandeko na biso bakongolais mpo na susi ya pouvoir bazwaka minduki bakotaka na mboka na biso basala oyo bakoka kosala lelo nsima na yango base retrouve na pouvoir nde bongo origine ya PPRD lelo oyo nsima na bango kozwa pouvoir baye kocreye parti politique oyo babengi PPRD mais après koperdre pouvoir bamoni ke moyen ya kozongela pouvoir par la voie démocratique ezali te mpo na nini parce que baoyo basimi pouvoir lelo bango nde bazali bamoboko ya démocratie na Congo UDPS viva mutu oyo bakongo démocratie baoyo badefendaka démocratie bandakala bango moko basimi pouvoir yo kokoka kobotela bango lisusu pouvoir ekosimba te bango mo bamoni ke tokokoka te mieux vaut tozongela baorigine na biso eloko oyo epermetaka biso tozwa pouvoir yango nde kopermettre biso torécupérer encore pouvoir yango tomoni bango bazongi lisusu na baorigine na bango kozonga na rébellion mpo baya koreconquérir encore pouvoir mais bamikosi parce que aussi longtemps UDPS tozali na pouvoir ndenge toinstaurer tozali kovandisa démocratie motu moko te akokoka lisusu aya korécupérer pouvoir par les armes UDPS viva aussi longtemps biso baparlementaire debout toza encore wana biso bato todefanda mboka oyo na lolenge nyonso aussi longtemps toza wana moto akokoka lisusu korécupérer pouvoir par les armes te alors mpona kokende kochite nalingi koloba boye nalingi particulièrement kolancer un message na tous les membres ya UDPS na tous les combattants UDPS na tous les cadres ya UDPS koloba boye tomonaki ndeko Ferdinand Kambere un autre criminel oyo azali koappartenir na groupe criminel oyo tobengi PPRD aleki mutu atunaki ye te ye moko aleki alobi boye alobi ke bato nyonso oyo bazali kolongwa na PPRD kokende kuna d'abord bazali bato aussi balongwa na PPRD deuxièmement bazali kokende na propre volonté na bango bazali kokende ono ya PPRD te départ na bango kuna etali bango moko boyoka ndeko Ferdinand Kambere ndenge amikosi mpe akanisi azokosa peuple congolais ya liboso ntango alobi ke bato wana bazali bato oyo esi balongwa na PPRD biso nyonso tozali awa est ce que Henri Magie alongwa na PPRD alongwa na PPRD te bazali ebele oyo toyebi bakombo balongwa na PPRD te mais natangi kaka nanu Henri Magie motu nyonso ayebi ke Henri Magie alongwa na PPRD te donc lokola ye alongwa na PPRD te ndenge akei kuna akei ono ya PPRD UDPS viva ndeko Ferdinand akanisi azokosa bakongolais mais ye moko nde mikosi ye moko tolandaka biso ya UDPS toyebi politique mpe tolandaka politique makasi ozali na eloko okokosa biso te na yango nsima na yango nalingi kolancer message ndenge nalobi na tous les cadres na bandi na kuna ya UDPS mpe tous les combattants UDPS nde koloba boye na mikolo ezali koya bokomona bandeko oyo ya PPRD ya M23 ya RDF nini bakosala lokola mpona bango lokola parrain na bango Paul Kagame azwaka prétexte ya koloba ke bitumba wana ezali biso Rwanda te ezali bango na bango bakongolais alors pour matérialiser prétexte na ye wana nini asalaka ndenge basalaka kaka na FDL bazwa musée batie liboso or FDL ezalaka rebelle déjà ezalaki bana kala ya barwandais bana déjà koexiste mpona komatérialize ke ezali bango barwandais te bazwi musée basali ye
batie liboso ndenge pe lelo bazali kosala bazwi nanga banyi batia nanga liboso nde bongo bakosukisa bongo te tomoni barimanji bakei bajean-jacques mamba bakei et tant d'autres bakei nde bongo bakocontinue lokola bamoni ke mboka etimbeli bato nyonso batimbeli keno bato bazali kokende ezali kaka bato ya PPRD oyo bazali kozongela baorigine na bango bakoluka basani mpona kodetourne attention ya bato bakoluka korecruter na badifférents partis politiques idps viva biso tozali bapoliticien averti toyebi deja jeune na bango totimbeli yango bakoluka nini bakei na MLC basimbi bakei na UNC basimbi bakei na surtout cible eza biso mpe idps yango place tozolase message cible ezali idps bakoluka korecruter mingi na idps po baloba nini bino bozoloba PPRD ezali kaka biso PPRD te tala bato ya idps bango mpe bayi korejoindre M23 idps viva alors yo combattant ntango ozolanda message oyo mutu nyonso komona yeli yo pembeni nyaka lia yango korejoindre bango te parce susi na bango ezali koutilize yo te kuna mais susi na bango ezali image na bango kovendre image na bango te bato mpe ya idps bazali na groupe rebelle nde bongo tolandaki deja na bamessage na bango balobi ke bozoloba ke o tel azali PPRD boye bongo Willy Ngoma bazwi Willy Ngoma balingi kobambela biso Willy Ngoma azali moto ya idps viva lukuta munene Willy Ngoma c'est un militaire bandakala depuis Laurent Désiré Willy Ngoma c'est un militaire est-ce que azalaki en même temps militaire voilà l'information yango toyebi Willy Ngoma ye ntango yo osalaka politique okanisaka toyebi yo te ntango ava obanda esi toyebaka yo donc Willy Ngoma azalaki kadogo oyo ayaki na FDL comment akomaki membre ya idps po bolobake Willy Ngoma mpe ntango alongwe arajo na M23 azalaki moto ya idps lukuta munene donc toyebi bajeune ndenge bakosoluka bobalola makambo po bolatisa idps o idps asoutenaka mpe FDL akotaka basalaka accord na FDL est-ce biso idps tosala accord na FDL nyonso nini bazoluka kobambela biso yango tolance message na bacombattant po oyebake bakoye pembeni na biso mpona korecrute biso po basala nini bavandre image na bango idps viva nde bongo tokebisi moto nyonso bandeko ya PPRD soki boyoki te a partir ya lelo bozomona biso na bandako na bino na banzela na bino idps viva nde boye mpona lelo nsima ya awa tokosala message politique déclaration politique na biso mpona mokili eyeba position ya baparlementaire debout nini oyo balobi mpe bosenga na biso oyo tosengi na gouvernement par rapport ya situation oyo bokoyoka yango nde boye etiki maloba na président Bernard arenchéri biso encore na bainformation oyo etali situation oyo merci beaucoup biso eza ya baréponse parce que bato wana balingi bakosakosa peuple na biso alors lelo toza kopesa PPRD équipe ya bacriminel wana PPRD kobanda lelo eza parti politique esusu te eza ba M23 donc PPRD bango nde babomaka kuna na este ensemble na barwandais donc PPRD eza parti politique créé par barwandais nazobanda na baréponse première réponse oyo bazoloba ke Willy Ngoma aza moto ya idps non Willy Ngoma c'est un kadogo Willy Ngoma ayaka parmi bamilitaire oube bakadogo maître Joseph Kabila bauta Rwanda bazobunda bakoti kote ya Kisangani babimeli kote ya batetela kuna ya batumbe ya baloda baye kobimela awa na Lac Munkamba Willy Ngoma aza parmi bakadogo c'est un kadogo rwandais baye bazwi mboka na biso à l'époque wana donc bana UDPS boyeba ke Willy Ngoma ata fédération moko te ata cellule moko te ata section moko te ya UDPS bayebi Willy Ngoma mais Willy Ngoma biso toyebi ke aza kadogo Maître Joseph Kabila azali na ye kadogo bayaka wana nini baboti bayaka na baboti awa Willy Ngoma wana Joseph Kabila
Bosco Taganda, Jules Mutebusi, Bankunda Batware, Bayaka Bazana Babot, Bazaki Bagadogo, Bakota Moka Hall. Donc, Lingoma, Azamutai de Peste. C'est bien, Nakata de Peste. Deuxième réponse, Balobika, il dépêche à Signaka, accord na RCD Goma. Te, il faut que l'histoire. Dans la période il y a dialogue intercongolais à côté de l'Afrique du Sud. Joseph Kabila, parce que l'histoire, il faut connaître ça. Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, basé une décision et à cause de gouvernement. Jean-Pierre Bemba, ma premier ministre, Joseph Kabila, toujours président. Alors, bazaki souci que dialogue congolais, intercongolais, et qu'on voit qu'à niveau wana. D'ailleurs, on a pas Congo. Faut que basa la constitution. Comme il a pas Congo, pour basa la constitution, Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila et Simbakate. Si quoi Etienne Tshisekedi a tikalaka na Afrique du Sud, azako lobake, ngai na kozonga na mboka te, il faut bazonga to continuer na nina dialogue inter-congolais. Il veut pas se vivre. Donc, na Rize Siko, Rize ba Rwandais, ba comprendre que poids politique a été né Tshisekedi. Ne wana Sikoyo, na ba Rize na bango wana, Azarias Roberoi, ayako lobake te, na ngai na rejoindre Etienne Tshisekedi, il veut pas se vivre. Et Zalaki accord te. C'est comme du côté de Genève. Fachi est allé retirer sa signature. Et M. Vital Kamer a rejoindre Fachi. De wana ene a ke kolongala nini signature. Wana ezaki accord te. Accord avec Kamer et Kosalema après en Nairobi. Mais le jour il a retiré la signature, c'est Vital qui avait rejoint Félix. De la même manière, même en Afrique du Sud, pour dialogue intercongolais, Chicha Loba, Binso, Tozo Tikalakata, Awa, il faut dialogue wana, et ça le matat. Nde wana siko Azares Rubero, na RCD naye, aye koloba naye te, a rejoindre Etienne, a kolonga naye Afrique du Sud, Azon Zelati, na jour au dialogue, et kozonga kuna. Alors, Binso Tosala accord, Tozata, bazoloba babimisata mikanda se omoni lokota bango ezaka ndenge wana omoni bazali kokosa biso akete Joseph Kabila na Félix Tshisekedi basalaka accord tobandi kosenga bango mukanda accord wana tina lelo mukanda wana tomona bote babandi kobimisela biso biloko moko boye je sais ya protection ya ancien président. Est-ce que accord ya l'état ya MCC cash il fallait ezala ya makambo ya protection Joseph Kabila. Donc, bazalaka na lukuta biso tosala accord na accord tosala na FCC ezaki accord connu ya coalition bino besoin la majorité dans le parlement. Moi je suis chef de l'État, alors nous devons travailler ensemble au lieu de faire la cohabitation. Nous devons basalaka accord ya coalition omoni. Donc bino ko bazolo bawana biso avec RCD Goma biso IDPS tosala accord ata moko te. Mais ce qui est vrai, biso nde totikalaka na Afrique du Sud ke tokozonga Kinshasa te. La dialogue intercongolais, il faut continuer jusqu'à Souka. Nde wana Azarias aye kolanda biso kolanda wana ezaki sur papier signé te aye na ye alobi ke na ngai na kolongo Afrique du Sud te tozozela kaka Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila bazonga kaka na Afrique du Sud intercongolais dialogue esa nini esila IDPS viva. Des réponses topesi bango wana journal lelo topesi réponse mibale wana IDPS viva. Réponse ya Souka topesi ya Ngoma kaza mutu ya IDPS te aza Kadoko. Ya misatu réponse eza Ari Magie. Ari Magie aza mutu ya PPRD. PPRD nde bango baboma mboka oyo, nde bango baza koboma mboka oyo. Mais biso IDPS tokotika bango tranquille te, parce que IDPS rêve na biso ezalaki tokozwa le pouvoir sans passer par les armes. Et bomonaki le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi a prêté serment devant le monde entier et devant Dieu. A prêté serment sans le coup de canon. Oh, le Teza Koloba, biso toko prêter serment, il n'y aura pas le coup de canon, il n'y aura pas ben de ça.
Et aussi pouvoir en 2019, il n'y a pas eu le bain de sang. Le rêve de l'UDPS dans sa lutte s'était réalisé le 24 janvier 2019. Donc, dans l'UDPS, date wana 2019, le 24 janvier, tobosa na date wana, eza la date etikala pour des siècles. Toyebisana bana na biso, que biso tobundaka ke tokozwa le pouvoir dans la non-violence. Et tozwa pouvoir dans la non-violence. Malgré bilobele ya lokuta nyonso wana, biso tozwa pouvoir selon rêve na biso, tokozwa pouvoir sans passer par les armes. Alors, il devait se vivre. Mais si koyo, comme PPRD, bazongi les choses, pour que bazwa le pouvoir par la violence. Bazala toujours soutenu par le Rwanda. Pour que va continuer. Et ça, le mixage. Il y a des militaires rwandais, baza kopesa bango ba poste awa. Il y a des rwandais, baza tia bango na ba service de l'État. Biso de peste, comme le pouvoir sera notre rêve, sans passer par les armes. Nous devons nous mettre debout jusqu'au bout, barrer route à tout celui qui cherche à prendre ce pouvoir par les armes. Donc, PPRD est l'ennemi de la République démocratique du Congo. PPRD, c'est une branche militaire du Rwanda. Il devait se vivre. Viva! Je wana bazongeli sous est pour que babandela masalo na bango ya kala. Donc, Kambere wana zoloba. Ata Kambere wana, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, c'est un criminel. Nde bao baza ko bomba batu na mboka oyo. Nde bao bayaka ko tumba permanence na biso na ba combattant na kati. Donc, ce sont des grands criminels. Ils devraient se vivre. Merci beaucoup. À la prochaine. Viva!